Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Jubidor na kati Allemagne. Ke mama ida post na ngati na pesa kia na pesa Moïse Katumbi akimi mzee Laurent Désiré Kabila akeko fanda na Zambie. Kuna na Zambie asali pe makambo na ye aza Zambien. Pona biso tondi makazalaki Zambien tozali ko douter biso tout. Toyeki kaka ke mutu moko boye akangi minere ya Jekamine. Et kolekate parce que alobi Jekamine aza nyongo na ngai il faut afuta. Jekamine akeko tala katumba mwanke soka zalaki awa nde a témoigner. Mwenze Kongolo po azobela yaya na biso wana. Il était là. Bako makuna Moïse Katumbi. Ah. Mais oyo ndeko na biso Congolais oyo. Habite na za Zambien. Bakonzi ya Zambie balobi aza Zambien bo futa ye. Yango to kangi minere na bino. Ba futa Moïse. Bande konanga ba futa Moïse par la Jekamine. Bato Jekamine ba sali souffrance. Ba futa ye. Omoni sansi ya kozala kotoyo ozali koto ozali. Tango sepelisaki ake kotoyo akangi minere ya Jekamine. Kongo inyokwami Kongo efuti nyongo. Mais lokola tozaka batu pete. Lokola corruption esimba kama makasi avec nous. Azongaki lisusu tango muze akufi. Akomi Congolais ya awa. Bande Kobozala, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir, vous? Moïse Katumbi akimi mzee Laurent Désiré Kabila akeko fanda na Zambie. Kuna na Zambie asali pe makambo na ye aza Zambien. Pona biso tondi makazalaki Zambien tozali ko douter biso tout. Toyeki kaka ke mutu moko boye akangi minere ya Jekamine. Et kolekate parce que alobi Jekamine aza nyongo na ngai il faut afuta. Jekamine akeko tala katumba mwanke soka zalaki awa nde a témoigner. Mwenze Kongolo po azobela yaya na biso wana. Il était là. Bako makuna Moïse Katumbi. Ah. Mais oyo ndeko na biso Congolais oyo. Habite na za Zambien. Bakonzi ya Zambie balobi aza Zambien bo futa ye. Yango to kangi minere na bino. Ba futa Moïse. Bande konanga ba futa Moïse par la Jekamine. Bato Jekamine ba sali souffrance. Ba futa ye. Omoni sansi ya kozala kotoyo ozali koto ozali. Tango sepelisaki ake kotoyo akangi minere ya Jekamine. Kongo inyokwami Kongo efuti nyongo. Mais lokola tozaka batu pete. Lokola corruption esimba kama makasi avec nous. Azongaki lisusu tango muze akufi. Akomi Congolais ya awa. Bande Kobozala, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir, vous? All over the world, he wanted me to be arrested with not doing anything. I think if you go on YouTube, you can see how many millions of people came to welcome me because of my job which I did at that time. All over the world, he wanted me to be arrested with not doing anything. I think if you go on YouTube, you can see how many millions of people came to welcome me because of my job which I did at that time. Diaspora surtout bokendeke na Congo. Na décembre tozo fungolisa restaurant. Restaurant ne kozala na bon prix, to kozala na dîner, to kozala na petit déjeuner. Eza pepo na bato o bazo vanda na appartement na biso o eza na Irebu A37. To moni bandeko bazo kufa nzala trop to lobi non, il faut aussi lisa restaurant pour na bandeko bazala à l'aise.
Donc restaurant na biso kala mingi te tokozongela bino mpona kopesa bino. Voyant Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, le Lobi Sonyo Sona Bila Reboutige, Tokota Nebisotolata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.